même à ta chef net nous avons c'est un mode d'ordre. Mais surtout total la présence alpha on est partout na ba publicité na ba théâtre ba tout sous na tala gaël pas présent na bodoya rock que je salue ya na lingara mingi vraiment le sako bisiko zalim na mona que 3 jours na donc ça veut dire à Suno Libino les princes de rire à quel ça na le meilleur na ba groupe musu c'est ça si photo ba vérité. Il y a le bureau qui n'a pas bien gâteau bande de répétition, pas que bien gâteau bien. Dernièrement, avant de faire tout à naïe, oh n'andenge que si ça n'a pas pièce, oh y a calé les canaux bien tenus à la chaîne, on soit à la montée. Vous voulez ça va vivre tout comme ça. Le programme tout ça n'engo est le 27 décembre, tout ça là on déjà né. Ils ont mangé avec les orphelins. Ils tout ça là na collègues nous sur bakufa bana bango batika. Président baki abindenge za. Est-ce que boluka bana nyonso? Est-ce que vraiment tout quand c'est luka bana nyonso ya artiste bakufa soyons sincères. Ngana yebi ke so ke komina na moma wana abanda ko baki mutu nyonso to yebi ke côté na bango comédien mo bakufa tika bana ayila nga bakombo. Yango biso za na banza kumponda ba MK ba lifulusi bakenda biso kunde to luka bana bango nde to pisa ba komo na bango na Anna Maria. Bonjour, bonsoir na balandi nyonso ya KTJ Culture Africa. Merci beaucoup na rendez-vous na biso to zala kanango chaque jour pe na ba invité bosenga biso tango nyonso to ba ko respecter bino ba fan na biso avant na banda émission na ngai na kopesa mbote na mon boss mon papa Bishop babi moto na Nzambe l'homme de feu hein na pesi mbote na bayanga ba o nyonso balinga joli walelo de partout biscon so bozali. En tout cas abonnez-vous massivement sur notre chaîne KTJ Africa, KTJ Culture Africa hein? Abonnez-vous massivement. Nazanga mote na plateau na ngai na yebike na sima caméra bazo fongola nga plateau na présenter bino invité na bino bosengaki ba o ba yebiete ba ko découvrir na plateau na nga ba o ba yebiepe c'est si reza bato basengaki. Bonjour Mama Banzo. Bonjour joli walelo. Ça va maman? Oui, ça va Nangola Nzambe. Vous allez bien? Oui, Nangola Nzambe. Nangola Nzambe. Parfois non basengaki yo abi tellement au bungi vraiment na marché il y a longtemps ba mona ba artiste ya les stars de rire, il y a papa Nabiso, les princes de rire. Il y a papa Nabiso, Dauphin, papa Lokuli, il y a Tika Biso na président Nabiso, Ngalufa. Ndeni basanga groupe ezan ndeni. Basanga groupe ezan na ngwa ndingwana, ndinga ya kini kaka ba. Ezan na ngwa ndinga. Ndinga kini. Kasi. Groupe mnene bongo koma ke ndinga kini. Mais bino bozali de partout, bo na oteka matina ba internet. Et biso to bozaka na producteur, maman na to na producteur mais to kota vraiment internet ité. Bokota YouTube peut to kota te. Bokota kanga na mona bino. Ce que mon abiso mota kota sur la YouTube to éviter pour présent et moi lobaki avantage na désavantage à YouTube ayebi yango te moya kota na YouTube ezati. Producteur a produisa bino est-ce que ko yeba eti lelo? Oui, producteur na biso comme Placide Mungwele na PC Mbote Bisika Zali. Vraiment, merci beaucoup. Nayoya Placide Bisika Zali, vraiment les grands producteurs. Merci. Producteur wa Salabato et Belé. Les loso ezana ba star musubana poto c'est grâce à Placide. Merci beaucoup. Tout évolué ce qu'on est groupe ezo évolué ndenge maman Banzo pisa biso na no formation ya groupe ya Prince de Rire. Groupe vraiment et moi temps à ta répétition tout ça la tête tu vas ni vani mutu mtafanya na kwenda inani na minitio tuzoleka me ba pièce bazotia izaka auto sala kala ka tuzali kuna mama nzoto bikie na nguto ko minene boyete donc tout ça la pièce moko il fallait qui est la mais si sugo sozo qui na 2 ans wow comprendre était tournage aussi la tête donc tout ça sugo
moto na moto vana ndako na oto otayela ekolo troupe soki akoloba nini mpe akosala nini. Mais depuis Papa Lokuli atika biso nani azwa place ya Papa Lokuli oyo azwaka charge ya groupe les princes de rire. Lokola groupe ezalaki ya bango mibale lokola moko akufi moko wana nde atika na relève makambo nyonso. So tolingi toloba malamu tondimolango mpena malamu kitoko mpo baabone na biso ya KTG Africa Culture basepela tokolobaki eseke moto atikalaki na nsima ya Papa Lokuli azozwa vraiment charge ya groupe te yango wana nde groupe ezolala. Peut-être là makambo ebele toloba sikoyo nini peut-être na makambo ebele. Mais dis-moi toloba topesa exemple président Lombe atiki groupe na président Lombe azopostuler hein mon président en tout cas tozo souhaiter yo ba bonne chance président Lombe na élection ya tour vraiment président Lombe tala kaka yo nzambe macha maboko kende liboso esimba. Merci beaucoup toloba siko président Lombe ndenga azopostuler boye ezalikama munene pe ya mboka mipesi mobimba pona osunga gouvernement na biso ko ya lobby na 2024 parce que asundoli groupe na ye siko ya biso peut-être ya biso siko na ya bino nani s'il faut citer les noms citer hein parce que merci ya biso siko yo kolo groupe na minute nde tozaboy kolo groupe za président Alpha de yende sika za bendela makamnyo soto na minute lokola bengi na nteke boya poto répéter muta ko bimana ko à part président Alpha nana zana simana parce que groupe ezaka ya présidente ezana bat musu balanda sima bakonzi bazali. Après président Alpha ba biso toza ba chef à groupe yo zana wa chef à groupe de biso toza na pona ko former ba to pesa de répétition chef à répétition maman mabanzo hein siko même ata toza ba chef nde toza na siko toza ya mode mais surtout la présence Alpha on a monné partout na ba publicité na ba théâtre ba tumususu na tala gaël pas président nga Bodoya Rock que je salue ya na lingaka mingi vraiment le sako bisiko zali na mona ke 3 jours na donc ça veut dire asuno libino les princes de rire à quel pesa na le meilleur na ba groupe mususu c'est ça si photo ba vérité. Ya lobira ke na ko benga to banda ba répéter ba to benga neti dernièrement avant tiers to kutana naye na ndenge to si sana ba pièce o ya kala o le kana bien na ba chaîne on so tala ngote kala te na bozo le kana chaîne ni na biso TV o batu nyonso wana za zando batu nyonso ete ya monde le kana bozo le kande kuna na ba pièce ya kala bino moko etanke ba grand artiste et ça la binonde nini ko ba image mo ya kala o tsholo bango siko ke à l'époque ozaki na kutu moi si mo ya mokie mais lelo tala déjà au pesi moi forme mususu mais bozo le kaka na babilo kala vraiment est-ce que zo déranger binoté et déranger ka dernièrement kutu temps ponga na ke na otika ya msu flash ya mona biso mwana moso za na réception abi mama tango uzakosa uzai penza bana mikie pe uzai nzoto mikie ta leso ese boko tia ba pesa sikate na ye pe na message na ye singa président tala ndenge bazo ba bola bote tokosala kaka bosiko bozana conseiller groupe te ou ako conseiller président bo bino mo bosoli na ye après ya ke ya memi message pas président te tozana conseiller groupe te mais ça c'est quel groupe conseiller groupe ezate maman mabanzo artiste munene hein mais siko to beta no liso lelo banzonzinge ye mère na ngai mama banzo na musala na nzoto hein banzonzinge ye est-ce que so ba appelle banzonzinge te wanga na boso pona ngana ko lo baboye biso tango to bandi théâtre ka ndingo zo lo bana ndena uti ko lo ba kidozaki na producteur Placide Nyongo lo biwana to kota to yebaka manzonzingi to kota ka nzonzingi te parce que to zaki na producteur oyo aza so to sali filmer aki ateki na poto aye dozi lo kwa ba salaire siko lo kwa to mikota ka nzonzingi te ba producteur pe belé ba bi pe biso te de moyen pe muta benga yo ke yo na zero sala nzonzingi azati ndito vandaka donc bande wono ba yebi ote to lo te ba producteur bande ko ba yebi ba producteur lelo producteur azala li sous te ba producteur comme gra bino mo ba artiste vous créez une chaîne YouTube Nabino et puis vous produit bandeko Nabino maman mabanzo un jour vous en a pas ça vous créer groupe na ote pour talent ezali te na kanisa na pona ngote na kanisa na pona ngote ko sta groupe ya facilité tout le monde va groupe mususu
osali pièce eleki na télévision yo moto bandaki histoire ozoyeba te ke obandeli wapi ozosuka wapi histoire ekokoti ndilo okoti na zamba ozoyeba te na bandaki wapi osuka wapi. Non, ce n'est pas possible mama Mabanzo oyo kokoloba bongo te parce que okosala groupe na yo oza na moto akoma scénario pasali so yo oza na tente parce que yo mo moto moko kozwa charge ya groupe mobimba te c'est ça. Hein? Donc yo ndongo oza bo ba œuvre na yo kokabola ngo na batu te otika ta pa bana mosusu o former bana. Te loko nazana na groupe o nazana na longwe te mona que nous ça. Ah d'accord. Aux en groupe les princes du rire. Les princes du rire. Mais à part les princes du rire, aux en groupe monsieur évoluera. Et après à part princes du rire ça quand ndenge baninga zo na fondation to kanisa po ya mope. Ah d'accord, yo posa moko ya bato kanisa. Donc Bambote belé na président JP Massamba. Mon président mon papa. Ça ko groupe théâtre des alines to kenda sikoyo. Kuna ozo ko évoluer bien? Oui, tu as évolué na PSP Mbote belé na chef à répétition Doudou Soupe. Ah, Doudou Soupe mon pote. C'est la répétition. Kuna ozo na quand même ba rôle mo ya bien ozo sala OK mama banzo apesa les meilleurs na musana Talaka place nous surtout ngana ko kende muto ayebi ka ke non oyo aza kabili na musala mfai bake na ko pese po ayebi ke soki na bina tia yewana na ko nyoko mana ngate ko action coupée to so bina pese na tseka ezabu awosana donc ezabu bozo gagner quand même na groupe wana na salaire na mbongo bozo gagner na théâtre o bosa na eza groupe nani atokanisa ou bien eza nzonzingi moko ba artiste basangani basungana et tout comme ça eza groupe atokanisa groupe atokanisa ça veut dire que tokanisa na mbongo eza fondation ebandi lelo te yana mbongo c'est que mama Mabanzo bozo bénéficier na vraiment bon tenir de ça ce qu'on va appeler ça mon président na idée à côté ça na maboke na maboke TV et que na maboke TV pour na maboke TV bi que so ki na maboke TV moi mon gars na ba acteur pe ba série mais tokanisa ça na chaîne YouTube ils a kala déjà futa la mbongo et na ba no futa te oh mais comment go ba na chaîne mo évoluer déjà kala ya YouTube biso to yebi puis chaîne na tokanisa e futa mbongo te nane ba no futa te po na nzondi mango po na yebi ozobanga koloba vérité ba olongola yo atokanisa na yebi kweza shiba na yebi JP Massamba très bien donc ça moto a mesana ko partager na bato donc ce que vous avez bien que bandi ko futa na limite ya ko cha na poche na bien solo si na bien très bien azwa charge na bino bien oui pesa biso na programme atokanisa to yokaki bozana moi makambo kosala et tout boule ça va veve et tout comme ça programme tozana ngo eza le 27 décembre tout ça là ngo déjà année ezara mangeons avec les orphelins nde tout ça là na bana ba collègues nyonso bakufa bana na bango batika président baki abindenge eza est-ce que boluka bana nyonso est-ce que vraiment to kan se luka bana nyonso ya ba artiste bakufa soyons sincères ngana yebi ke soki komi na moma wana abanda ko bake mutu nyonso to ayebi ke côté na bango comédien moko akufa atika bana ayilanga bakombo yango biso za na banza kumponda ba MK ba lifulisi bakenda biso kunde toluka bana bango nde topesa bakombo na bango na fondation mais boluka malamu te mama bando fo boluka mwa mingi parce que tozoyoka ba message pezo komela biso bani belé ya ba artiste bakufa balobi par avant JP Massamba wanda koluka bana ye moko azwe vraiment na bandako mais toyebite fondation ezaka so ezana mukie omona mutaza ko se pulmoner lelo so fondation e munene bani ko futa peut-être mutako motala pe qui est moko donc balongoli ba dépense musu c'est ça temeneti mama oyo ayebi ke azana bana ba artiste o ayebi ke ba komina no pa ba kendara na manjora na te et ce que bengi JP Massamba ke ngapi na zana ba orphelin il faut mama wana au fait ce qui peut-être a bengi non parce to yebi ke to uti osala nini moko ya hôpital ya pona ko kozwa pona santé na yebi ke zana ba mama ba veuve mususu président a contacté bango déjà on a cadre bana wana ke bana ba kende po eza bozozo ateli obela te chaque fin du mois eza opesa mbongo oui mais azwa charge wana ke soki mwana beli yo kende na mwana ye mwa koma bakamba ye mwana ufuta bambongo na si
message nous opesa na ba maman bavanda na ndako oyo bazali basi bandeko na bino bakufa batikela bango bana oyo bazolela ke basundoli bango message nous opesa na bango pona lisungi ya tokanisa. Vraiment lokola tata mwasi ya bana lokola mama kulutu ya bana lokola mama leki ya bana lokola ndeko ya mibaye na bino oyo bakufa lokola ndeko ya basi na bino oyo bakufa toza na fondation monene fondation tokanisa po bit na ngo eza pona ko soutenir ba veuve na ba orphelin yo mama moni ko za na charge peut-être toza na bana moni ke bana nga bakendana note ko benga quand même ko benga ke papa enga na za mosa ki ngandi akufa na za na bana awa na moni ke za lisu awo benga ndenge ni soki ayebi même pas information na ki existaka bato yo bamuta ko iko ye beza le président na bino bato boza sima président mboko sunga ye eza te ke bango nde fo baluka bino non ba censé ta. Parce que pendant le 27 décembre oh il faut lancer appel. Donc bon lancer appel on a message aux autres na ba maman nyonso bazana bana neti biso tozalaka tozala jour moko tozala réunion par mois tozana na mabika numéro 1 na yolo sud wana pa ya ikona mboka théâtre papa Moussa donc comment ta partir wana en tout cas et vous allez bien mingi. Ah merci. Mais ndenge pour lobby que besoin message pour lobby ngapena comme ça on pas président. Merci beaucoup non c'est là vraiment non ka président benga pour ça numéro na ngai. Comme ça on pas président que ba bezala ba maman mususu o bana ba bazo yate bazo lila peut-être yo ndem to ko zala ya benga yo bosola comme ça so za ngwa quelque bana avec information bosola za mabiti. Merci beaucoup. Mais maman mabanzo lelo pona talent na yo ozo bomba tamulai ba chaîne eze belé zo ko évoluer maman hein na ebité baleki na bino baza basi batongwa misila zali Bellevue azali dinana la douce que je salue la douce de moi-même je suis dinana la douce je suis DDTV hein la patronne olobi nini pesa moi message baza wana bayoka na bango et puis bazo luka bino ku bato akala neti bazo luka bino na et pas maman sila ba luka ba ku ba bazo luka ba artiste nyonso bato bakunda o baza na ba talent na bango bazo luka bino maman lancer appel maman ya baba ku kazo kayo mais ce que lobi ke bazo luka biso peut-être wana ko lobi ke za lokuta et lokuta pourquoi parce que toza na des missions pe belé auto to leka pe to lancer pe appel wana que biso be ezate que mukolo ko akosa peut-être biso toza chance ya kosala te en tant que mukolo be bana me yo ba lelo invité ngana émission ngana vana na babumbu o invité ngati na lemba na yete oye mama na ngai et bon siko soki peut-être muta zo luka muta benga mama banzo na deux tableaux trois tableaux loko ça peut-être musolo ngana sala na ko boy mama banzo elo moko to kondanaka ba sœur wana yaza na ekaka mukolo groupe muta commencer na go mutu mususu donc bango baza moni entourage na bango de peut-être ebo sensara bango batu donc yo passer message na yo et pas si la bisalu ye moko direct loba pena leki na ngasi la ayoka akoyoka beta porte baba ku be balanda biso bakoyoka bakopesa message na mama na bango lokola yo lobi ngana koloba pona ndimite ke ozana jouera bien na lobi je lui a petite na linga o makasi po na koloba po eza émission na loba lisusu bandela kolemba te ndengo ozawa leki na ngai yo ndengo za siko soko ozana groupe na o peut-être okozana mutasa ila o scénario mais so biso debi ko bato musuku bazana poto mais obenga moto tielanga kingani pe atie ndengo zana groupe na ata muzana mutasala na scenario yeso bina scenario mbala oyo la lingo tela nga poso tela nga lolango o tela nga poso iloko ozala la patrona mutako comme scenario au sana boya oyebi ke to so abango mabe pour rien nzambe nanga ngasa mone loko lancer kaka lancer mama ya babaku kazolanda bon vous allez hein? Bon, na moi maman banzo aza vraiment très abattu ngamoko na yo senga na mama ya baba cook babi oza mama ya bana yo lobaki ke okokundola ba artiste nyonso ba fina otombola bango mama banzo yeo famille bota ya Bellevue Conti
nayebi ke yo ozalaka mama malamu mama bana ebele ta grande sœur est là baza baartiste oyo bana bacharge misala eza te soki biso tobengi bango te basala misala moye baévolue eza te message oyo nazolekisa ngo mosusu na DDTV chez ma mère dina na la douce babi mwasa motema malamu mwasa motema kokita mama banzo yo tomeke na DDTV tosepela. Merci beaucoup tokomi vraiment kosite tokomi koma na suka un mot na bafani na yo mama mabanzo bato balinga ko mingi bato basenga ki yo vraiment to yamba yo pe onzemi rendez-vous na biso un mot dire pour na bango. Vraiment na pesi mbote be na bafani nanga o balinga ngai makena na ndako nzoka nde bato balinga mama banzo pe bazali. Oui. Pour avoir que ya ka usala émission nzoka nde ba o yanga pe bazali. Do ba o yanga yo o balinga yeke petite sœur ya mbanga na émission alinga ya bino mingi na pesi bino ba mbote belé sika bozali. Donc bozala bien nzamba pambola bino abakise belé na bomo na bino. Na kopisa ba mbote. Pourquoi pas maman? Bon na bana opesa mbote pa ya ndeko na nga mobali to bandana ba mbule belé to zaki bana mikene to komi ya mikolo boye. Mbondo makasa Maxin ba mbote belé wana penza ndeko noko bana. Na pesi ba mbote belé epa ya nga ndeko. Aminata mvuba poso bibish ba mbote belé. Wana ba famille na bosanité Jili Lolango badiambi ba mbote belé. Na pesi ba mbote belé na grand frère na ngai ya Dieu donné autrement dit engambe sa yo asoba vraiment on a Londres donc ya na ngai asala ebelé wato ba bandeli mokili na kolinga ko zaka ya na osala vraiment ebelé wala moleke ebelé nzambe na nga abomba yo ozo ata bon ba 120 ans na pesi ba mbote belé na camarade na copine na nga Arlette Zoa na Paris na pesi ba mbote belé na camarade na nga Nana Kalema na Paris petit ça na nga propre na bambote ebele na bosanité Patrick Mbo Wan na kati ya Paris bambote ebele na pesi bambote ebele na merci beaucoup maman Banzo ngonge komi mukuse merci na bino nyonso ba fan na biso ya na bosani mutu moko bosani suna mama Banzo vraiment to respectera mingi basala na nzambe poto za ba chrétienne amen na bosanité ye moko Bishop Israël Makiese l'homme de feu moto na nzambe voilà ya yo vraiment yangwana et comme Lio vraiment moto babie so c'est le prière mère uzongi susu yangwana basala nzamba bongo. Merci beaucoup tokomi na suka bino nyonso bopesaki biso vraiment matoi tant na bino ya kolanda biso ba abonné na biso ya KTJ Africa tozana bino elongo tozana pona bino na ba invitation so bozo senga biso tozo kokisela bino ba fan nyonso bolinga joli wa lelo mamulu ba mosa muno kie donc na pesi bino merci na ba encouragement na bino bozo pesa tango nyonso ba suggestion tokutani lisusu mbala ya Simon na rendez-vous na biso oyo tolakana kina bino merci beaucoup botika malamu wana mbalasi.